kusini chapitre 800 tina 1003 na kati kuna nzambe alobi nini? Alobi boye tika bana mike baye mpe na ngai mpo ngai nyonso bamama na bango. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso ya koloba eza te mingi ya koloba eza te. Ya biso iye ya biso podcast toza na kati ya mabele ya Dova na français nde bobenga Dover. Donc toye awa ke toyeba kotraverse tokende na mboka ya France ou bien Belgique. Donc totalaka nde toza na embouteillage. Donc na bandeko napesi bino na mbote esika parcours bozali na bandeko bakolanda biso ya biso TV eza ya original ya TV elakisaka ba vraie réalité elakisaka ba vérité même na Poto même na Kinshasa. Ya biso podcast toujours le meilleur ya biso podcast opesa biso confiance olakisaka bino toujours makambo ya malamu na minute oyo tozolobela ya biso podcast ekiti awa donc tozolinga totraverse po tokota na bato etuli feri na français po tokende na ngambo kuna. Donc yango tokolakisa bino réalité ndenge tokatisaka bandeko mi batunaka baetumisamaka batunaka bokatisaka ndenge nini po mai. Oui, c'est bien bon toza na kati ya aquarium. Na kati ya aquarium wana toza na 3 nzela po tokokatisa po totraverse tokende France ou bien Belgique ou bien Hollande. Première tokatisa ba Eurostar au train ezalaka na motuka te bato nyonso kokota traverse mai ememi na France ou Belgique. Deuxième toza na oyo tobengaka Eurotunnel. Eurotunnel ezaka train me mituka na babis ekotaka na kati etraverse bino. Troisième toza na ferry oyo tobengi bateau. Bamituka ekota na kati ya des restaurants na kolakisa bino réalité bongo ntango okoma kuna bomona ndenge ezali yango tolakisa bino toko basamaka mingi te okatisaka ndenge nini donc yango tolakisa bino lelo parce que ya biso podcast elakisaka baréalité et puis masolo ya vrai yango tolakisa bino botala ndenge embouteillage toza nango botala embouteillage toza na vraiment embouteillage tozozela po tokende côté ya immigration français tous les anglais et puis tout compte en bateau. Mais pour la embouteillage et puis donc c'est ça. Donc la mission podcast et la chaîne beaucoup pour la dango mingi pour personne sur confiance pour la chaîne de bien. Donc pour la dengue bateau ça peut ça peut bateau il va faire ça hello. Donc c'est ça. OK, après nous autres techniques à suivre. Check. Ya biso podcast ekomi na Dova nde tolobaka ke tolakisaka toujours ba réalité. Donc molongo moko eza awa donc tozoki ekota siko fo tosala toleka na immigration français na baanglais et puis bongo tokota na bateau na biso mais molongo ezali awa eza molongo moko suka eza vraiment terrible. Mais ya biso podcast toujours ekiti na mabele donc match eza nango bien. Donc ya biso podcast toujours les meilleurs donc elakisaka ba réalité ya makambo nyonso. Merci beaucoup. Toza na kati ya trafic awa trafic eza makasi oyo po tokomaka immigration donc bozomona bangomba ya biso podcast ndenge ezolakisa bino mwa baréalité ya solo donc c'est ça ya biso podcast toujours les meilleurs ezolakisa bino toujours baréalité ya solo botala embouteillage trafic makasi trafic mpenza makasi donc bino mobengaka bouchon na bafrançais bobengaka bouchon. Donc c'est ça biso ye toza awa donc toza na trafic toujours landaka molongo malembe poto ezalaka ndenge wana c'est molongo donc sikoyo tokolinga toleka mpa bafrançais immigration français so toleki immigration français toke immigration banglais
après nde sikoyo tokei kote ya bato mpo tozwa tike na biso ya bato botalaka ndenge makambo esalama. Donc ya biso toujours podcast ezali toujours na esika ya bien tolakisaka bino toujours baréalité. Donc c'est ça nde kaka tozoyebisa bino na découvert na biso na kati ya biso podcast tozokoma bomoni na likolo so botali bomona bakomi contrôle contrôle, donc eza frontière contrôle, eza ba français ba immigration français moni bakomi police frontière. Donc immigration yango wana oyo ba français na bokasi ya biso podcast nde tozo faire découvrir bino ba réalité ya boye. Donc bomona ngo epai mosusu te kaka na ya biso podcast. Ya biso podcast c'est le meilleur. Ya biso podcast eza nyonso kitoko. Check. Na bokasi ya biso podcast nde tolobi to faire toujours ko découvrir bino bomona ba réalité ndeti biso eza liboso kuna ememi pe ba passager na ndenge même ba passager ndenge wana. Donc tant mosusu bakozwa bango nombre de passagers bakozwa bake kotisa bango na place moko po bacontrôler bango un à un. Donc tokomi na police ya bafrançais. Donc sikoyo tozolinga tolakisa bapasseport na biso après bongo tokende sikoyo epai ya baanglais epuis toleki tokikota na bato na biso. Donc biso ya biso podcast elobana ata boss Yannick il faut toujours les meilleurs. Oui, là, ça va réalité à solo. Donc c'est ça. Tout ça peut être vraiment la frontière. Bien moi beaucoup mona. Donc tout ça peut être la frontière. Yango yo donc ba camion sur de kakuna et puis voilà. Donc nzambe penza mona sepela azo sepela nzamba mona bino et c'est ngoma kasi ya kolaksa bino ba réalité oyo pour batu mingi baye ba susu ba découvrir susu ke ba découvrir di susu ke ndenge frontière na biso zalaka. C'est vraiment check la mission podcast toujours les colos et là ça va réalité à bien. Donc tu relaxes bien peut-être tina souka tina kati ya bateau ti to bimana sortir kuna et puis voilà. Merci beaucoup to kuta na bilo sous. C'est quoi so botali na wa mi balé contrôle mi balé zali pas ya anglais. Donc tout ça qu'on n'est pas ya français. Les Français vont contrôler biso passeport et puis tantôt comme on parle anglais, on va contrôler et puis va se rendre ni tout ça mais déjà ma camion c'est en mode d'aller bon pour l'équipe côté français. Thank you, merci. Donc comme je côté anglais na éviter so ba ko peut tout élément un mot ba Alexandre Biso. On va Alexandre Biso. Hello. We go to Belgium. Yeah. Do you live in Belgium or do you live here? We live in UK. And where is home for you? Sorry? Where is home? We live Dubai. Siko biso yeyo. Tobandi kokende. Tokesiko koto bakomi checking yango wana tozolanda siko ligne na biso nde tolanda ligne na biso boye ekosala siko oke tolakisa bino kaka toujours baréalité po baréalité boye po mona yango fozalaka ya biso podcast ka fo mona yango podcast ye nde moto azali meilleur ya makambo nyonso podcast ye wana azali makambo nyonso kitoko siko bakekotisa biso susu na nini oyo bato oyo su banyama oyo bakekotisa biso susu na nini oyo donc bakoti biso mpo bameka kocheke biso sikoyo eza lokola douane tokokota sikoyo na douane donc bameka kocheke biso bameka kotala biso donc baverifie biso totala ndenge makambo ezalaka eza douane. Donc na douane toza eloko kosala te yango bakoti biso awa omoni douane bacaméra yango wana bapareil yango wana bazomeka kolakisa ndenge nini ekozala bakocontrôle bino moto akocontrôle bino ye wana donc akolinga bameka kotala soki osali drogue boza na eloko mosusu. Donc c'est ça. Merci topesi bino susu matondi mingi donc toza sikoyo na kati awa baye bavérifie biso donc mpona kotala soki drogue bien eloko moko ezali donc mais nayebi ke eloko malongo ezali bien sikoyo tokomobima na biso tolonge sikoyo na douane bamoni eloko te sikoyo tobandi kolanda ligne na biso
po tokende sikoyo na ligne pour ke tokende na kokota na bateau. Donc nzela na biso yango oyo tozotambola kitoko vraiment babiloko boye ekomonana kaka ya biso podcast. Soki oza na podcast te kota na ya biso podcast nde okodécouvrir okozwa badécouvert ya biloko ya boye. Donc toza na kati ya Dover ndenge bino na français ba Dover. Donc oyo le banota mère boss abi na français nde ba bango Dover hein? Donc c'est compliqué. Donc tozokende ce qu'on a checking na biso poto kota na bateau bomona batie déjà ba signe place wana que ba bateau yango yo toza toujours na queue. Donc na quai donc toujours en ligne na biso. Donc ya biso podcast ça penza des meilleurs bokozanga te bokozwa ba réalité vérité assis ya awa. Donc vous allez toujours na ya biso podcast ba réalité ya makasi ezali awa. Donc à partir de wana so bolandi yango nde bokozwa ba réalité ya solo ya biso podcast toujours les premières tala ba bateau déjà yango wana bozomona oyo eza bateau ya POI. Donc il y a za bateau ya monene POI wana bateau ya monene wana. Donc bateau ya monene ya POI wana. Donc il y a biso podcast comme toujours laksa ba biloko aboye. Donc siko to komi na checking pona billet na biso. So tozu billet avant tam so tozo kota na bateau oyo avant. Donc so to kota na billet avant to koti awa to kozwa biloko ya avant. Donc c'est ça. Donc to komi sikoyo na contrôle ya bateau. Allô? Yeah, somebody. Yeah. Sorry. Thank you. It's good phone now. But if you scan it, you gonna know anyway. Really? Ouais, toujours ce que tu vas dire pour na bateau na biso. Donc tu uti d'accord ça la checking na bateau. Tout ça la checking na bateau. Si vous toujours qui n'écoute na bateau na biso. Donc tu ngé to raté yango mais thank God par le but que tu as un time photo longa na 9h10 si vous comme 8h56. Il y a biso podcast toujours les meilleurs, tout l'acceptino ka les meilleurs. Pour tous toujours les meilleurs. Par réalité à bouiller beaucoup jouer en gros wapi soki na biso podcast podcast tikalaga wana papa zalaka toujours wana podcast vous êtes les meilleurs tondimio vous êtes vraiment les meilleurs 159. tondimio vous êtes toujours les meilleurs dans ya biso podcast tu écoutes mon bateau 159. Nous avons déjà directement dans le bateau. Donc, biso yo, nous avons déjà dans le bateau. Bateau en wana, toujours qui nous côté street, malamoko direct. Donc, toujours qui côté malamoko, bateau en wana. Donc, tout mis sango benate. Nous avons malamoko direct. Direct vraiment. You let go, sorry. Cheers. Thank you. It's crazy, man. He's on camera, yeah. Okay, straighten up here. Donc, toujours kota siko na kati ya bateau. Ndenge tokota na bateau, omoni siko bateau yango yo, ya biso podcast. Botala bateau yango yo, toujours kota na kati ya bateau. Bateau yango yo, ndenge to yebisaki bino ko tokolakisa bino ba réalité oyo ezaka awa bateau yango siko oyo bazo diriger biso na kati ya bateau. toyebi te soki nzela bazolakisa biso yango oyo ndenge tozokende la ya biso podcast omoni bavoiture ya minene babis na kati. Donc c'est vraiment fantastique. Ya biso podcast les meilleurs, il kolakisa biso makambo ya bien
biso oyo tozokende mpe tokokoma avec die tomoni makambo ya bien ezali parce que ya biso podcast ezolakisa biso makambo ya solo donc bazo-arrange biso ndenge tokokotela bazo-arrange donc c'est ça ya biso podcast toujours ndenge mama sa azolakisa biso ok bon à suivre sikoyo tokokoti na kati ya bato tobandi komata na baskalier ya bato tobandi komata na baskalier oyo kuna ascenseur na kati ya bato tobandi komata na baskalier donc tozolakisa bino toujours vraiment baréalité ndenge tolobaki batiaka mpe babiloko ya kolia donc ya biso podcast ekolakisa bino toujours baréalité donc ya biso podcast toujours le meilleur ezolakisa biso ndenge chaos kokati ya bato okati ya bato tomoni bakiti yango wana place banyonso bazovanda mwana azozwa esika na ye mpona kovanda donc ya biso podcast eza kolakisa toujours baréalité toleka au restaurant bato basali deja molongo mpo balia na restaurant yango wana sikoyo tozokende libanda ya bato po tolakisa bino exclusivité po tolakisa bino baréalité oyo sikoyo libanda ya bato mai yango oyo mai ya monene oyo wana babato mosusu bomoni babato ngo ndenge ezalaka yango oyo oyo bato mosusu donc mai yango oyo toza na mai ya monene tala mai yango wana nyonso mai awa nyonso toza na kati ya bato tozolakisa bino kaka baréalité donc bato yango oyo tote kokota place wana oyo omoni sikoyo ezokabwana mpo wana tokotaki yango ezokabwana yango ezomata yango ezokabwana na biso mpo yango wana ezokabwana na biso bakangi porte oyo bamituka ekotelaki donc baréalité ya boye tokozwa yango kaka na biso podcast bato yango oyo oyo nyonso ti likolo kuna bato oyo nyonso bozomona oyo bato nyonso na likolo oyo bato moi batieteka mpo ya France mpo oyo ezalaka bato ya bafrançais na tokoti na gate 7 eza bagate 1 bagate ba 1 yango wana ba 6 ba 4 ba 5 nyonso yango wana donc oyo toza toujours na mai donc c'est ça toujours tomati so na likolo mpona kolakisa bino kaka baréalité tozolakisa bino toujours kaka baréalité ya mai donc babato yango oyo toza likolo toza mpena likolo totiki bamakadamu kuna toza moni babato mosusu yango wana kote wana donc eza différent bakombo donc déjà kalami te totika mokili po tokende na nzela tozokende donc biso oyo tolingi to balolongwa ya biso podcast aza toujours kolakisa biso baréalité mare bos ye wana mare Laura Chou mare bos ye wana azokende
libre azokende ngambu azolakisa bino ndenge nini kaka ezalaka tozozwa ye toujours mare boss podcast ya biso podcast azokende oloba nini mpona podcast ya biso podcast rien à dire donc baloba maloba misaleleka maloba na ebele donc ya biso podcast olakaka mille par ailleurs okutana babaimage ya mille par ailleurs donc kaka na ya biso podcast tv nde makambo donc atala kata podcast TV en tout cas maintenant vous s'abonner vous découvrir ya bien ebele na kati donc ça ya mwana mboka ya bana mboka donc vous s'abonner et vous s'abonner massivement Our vessel is now ready to depart and we're leaving for shortly. Please be aware, smoking and using e-cigarettes is not permitted on board, except on the outside decks. Access to the car decks is prohibited during the crossing. All passengers are requested not to listen to the internet on this. Le meilleur de langue Angleterre. Il y a beaucoup de Kinshasa, le meilleur. na bokasi ya biso podcast tala ndenge bato ekabwani na mokili ebandi kolongwa ezotika mpenza mokili donc ekabwani na mokili etiki mpenza mokili tala ndenge ekabwani etiki mokili donc mai yango oyo eza fleuve te oyo eza fleuve te eza mpe kalamu te ezali bamai mpenza ya océan minene wana mpenza ndenge toza bo donc na bokasi ya biso podcast totiki mokili biso oyo na mai nde bino batakini bolobaka ke tozonana tozotyola tala ndenge tozotyolela mokili yango totiki yango kuna mokili mpena totiki yango kuna donc biso toza toujours na place oyo donc c'est ça quoi ozomona donc voilà ya biso podcast toujours na temps toujours na temps bandeko bango bazomona baye kozwa mamoi po moi eza makasi libanda bato nyonso baye koduma nde bozomona donc c'est ça donc bozomona toujours ndenge ezaleli donc tozokende drapeau ya France yango oyo eza bato ya bafrançais donc vraiment dans les bons toza dans les bons tozokende mpena tozotyola tozokende tozonananana bozomona ndenge ezokendela bato mpenza yango oyo nalakisa bino mai sikoyo esika ezali donc mai eza monene donc mai yango oyo botala mai nga mpe nazobanga wana koma pembeni eza te mai yango oyo tozonana bato mosu yango wana mai donc toza pena na kati ya mer na première partie deuxième partie tolakisa bino ntango tokobima kuna na France et puis ntango tokota na kati nde makambo esalama donc bato yango eza monene mokili yango wana totiki yango kuna donc c'est ça na bokasi ya biso podcast toujours les meilleurs ya biso podcast toujours les meilleurs donc c'est ça tokoti su na kati ya bato ndenge bozomona toujours oza restaurant oza toujours ya bato ya biso podcast les meilleurs toza toujours na omona batie baji biloko ya kolia batie omona ke gamere bosi ye wana aza toujours na kati na bokasi ya biso podcast omoni azosoutenir podcast toujours podcast eza biso photo
Dieu en matin à Soukawa. Mais ça on m'a beaucoup. Les 3 frères. Là, ben, les 3 frères. Il y a beaucoup de mal là. Donc, il y a podcast, nous découvrons. Il y a autre découvrir, ils sont toujours longs. Taka na kati ya bateau, mais il y a biloko kolia eza na kati. Donc c'est ça. Donc tout là c'est nous avons beau découvrir kaka ne makambo ezaleli. Na kati ya bateau me barestaurant ezali bakiti ezali bino moko bodécouvrir bozomona makambo nde ezokende la donc bavrai réalité eza koto shop toujours shop baza mpe na shop ya monene yango oyo mama loko ashui wana bazotala toujours tala shop eza toujours na kati ya bateau eza shop mo monene makasi oyo baparfum donc marke nyonso ezali awa shop oyo eza mpena monene baza mpe na bashop na kati ya nino basak eloko nyonso ezali awa baza bamashine awa machine epuis baza na baje bato bazobeta baje bazosepela mo baje eza awa baje bato babetaka mpe baje na kati toujours ya bato na biloko kolia baje ezali awa donc c'est ça toujours place à baje ezaka toujours na kati ya bato yango eza monene bato bavandi donc c'est ça ya biso podcast chaîne monene na kati ya mboka ya partout na monde eza na kati awa ya bato toujours bapesi mwa place oyo nasala neti mwa émission ya moke nalingi naloba boye bana ya Congo bana ya Braza bana ya Kinshasa bana ya partout bozali na commune nyonso commune Kinshasa Barumbu Njili Batete Limete Kasavubu Lingwala partout bino boza Gombe Mongafula bolandaka ya biso podcast ekolakisa bino bachose de meilleure parce que toza bameilleure tondimaki toza bameilleure toyeba esebe toa toujours na kati ya bato tokoma okende na biso na suka pour ke tobima siko na France dans ya biso podcast eza chaîne oyo ezolakisa baréalité ndenge ozomonaki toza toujours na kati sika oyo toza précisement na bato toujours toza 2 heures du temps na kati ya bato tovandi torelaxe après partir ya wana tozwi banzela na biso tokende bosabone massivement eza bino napesi bino nyonso mbote partout bino bozali na kombo na yesu masiya tozomona na kala mingi te mpo tozala na édition mingi ya minene ezolanda biso bokomona yango ekozala kitoko podcast yango oyo toa toujours na kati ya bato mpe na exposition ya Daniel apesi mpe Jack Daniel en tout cas makambo ya bien oyo nyonso toaka na kati ya bato mpona olakisaka mosala na biso ya podcast eza localité eza partout na Kinshasa na Angleterre apresque na kati ya katikati do toza na mboka te na kati ya mokili te mpo toza na katikati ya mai donc toza na ngambo ya Belgique te toza na ngambo ya Angleterre te mais toza na katikati ya mai donc awa makambo nyonso tu batekaka sans taxe osomba eloko nyonso sans taxe donc ya biso podcast TV
Donc olingi vraiment ke bosabone massivement bokobika makambo ya bien tozala mpona bino bino mpe bozala mpona biso po jamais tokoki kosala mosala oyo sans bino donc biso tozosala mpona bino bino mpe bozala mpona biso donc tozala vraiment elongo ya biso podcast tv na kati ya bato toujours donc Zu schicken und abzuholen. Vielen Dank. Toujours tozokoma na biso déjà na masolongo ya mai tokomi déjà masolongo ya mai yango oyo bandeke mpe bango na likolo bazokende na bavoitire yango na se bagrand car yango wana na se na biso tokomi na biso vraiment na suka moi kitoko. Donc yango wana tokoti déjà na port wana l'accident déjà ke frontière ya port siko tozolinga po totelema po bato yango oyo nyonso ya monene oyo bato oyo nyonso monene oyo eza bato bavoitire yango ya minene bagrand car yango na se. Donc c'est ça ya biso podcast toujours les meilleurs. Bobosana te kosabone bobosana te kosilike kote oyo nyonso na biloko ya bien yango oyo tobandi kokende koaccroche na biso tobandi kokende vraiment koaccroche sokotali mpona bomonaki tokoma mpena na bolo tokoma na biso na suka tokota na kiti na biso tobanda kokita tosepeli mingi édition na biso ya monene ezoya. Donc c'est ça mai yango oyo toti na mai ya monene toza toujours na mai ya monene oyo aquarium biso ye tozokatisa mpe tozobima. Donc c'est ça oyo batie babato ya mike mpona sauvetage attention na likambo na sauvetage mpe yango ezali mato oyo eyoki miso emoni minga kolobe ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when you are begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi ozi thanks for ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when you are begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama ozi thanks for match eza bien. Donc osalaki kaka mokuta olakisa bino okende bandeko batunaka osalaka ndenge nini po okende Belgique okende France ndenge nini ozala bato ya Angleterre bato ekolakisa bino ke ozala bavoi misato mpe na spikaki bino oyo tokatisaka ezali voi liboso ezali Eurostar voi mibale ezali Eurotunnel oyo train baye bavoitire ekotaka na voi ya misato oyo ezali bato oyo yango tobengi feri. Bandeko bolanda ngai na sakosi kala likolo c'est moi bien bon post live on Malundama Yannick Malundama et King et le tellement malheureux les trois braves, ok. Donc depuis si nous beauté tout comme une émission d'attendre à Souka ou à Linga Bisso ou Benga Bisso pour faire un commentaire il y a bien nous avons posé la place on a été capable de mettre coq et que ça Bisso bien. Donc merci beaucoup check
tozolakisa kaka nzambe azalaka na bana ye tokatisi bien tokale tokomi ngambo ya kale tokomi na biso bien tokatisi bien donc nzambe azali na contrôle na kati ya mai en tout cas vraiment azalaki na biso po esika wana le tokóma mpena na katikati ya mai ezalaka nango o tata te mama te yaya te leki te mwana te famille te donc bino kaka na nzambe donc akatisi biso kitoko biso toza koatterrir tokomi na ngambo ya kale en tout cas on est là avec Podcast TV donc makambo nyonso to kitoko donc na 5 merci na Jéhovah Mobateli po lekisi biso kati na mer donc oyo eza mer oyo babenga yango mer eza kutu fleuve te oyo mai ya kalamu te donc eza mer mpendaka akatisi biso na eloko ya boye moto ya mokili asali oyo moto ya mokili asali soki nzambe te memaka trop quoi donc oyo moto eya nango eloko maboko moto ya mokili asali donc biso tokomi onela merci ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondimekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause it is mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always fight for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamula yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepo nga nazwa bomo ya sekwelekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpona ntina nanga ya motuya yo opesanga ofele nzambe tata esengo na ngai ya libela ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondimekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepo nga nazwa bomo ya sekwelekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpona ntina nanga ya motuya yo opesanga ofele nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoyi eyoki miso emoni mingi akoloba eza te motema eza te moi misala emonani mingi akoloba eza te touti mosika esasa tokomi mingi akoloba eza te yakoloba eza te mingi akoloba eza te matoyi eyoki miso emoni mingi akoloba eza te motema eza te moi misala emonani mingi akoloba eza te touti mosika esasa tokomi mingi akoloba eza te yakoloba eza te tokomi na kale na bomoi bakomi kuna kale na France tokomi na kale donc sikoyo tokolanda nzela mpo tobima sorti na biso tobimi awa toza na kale tozolanda sikoyo direction na biso mpo tobima bamituka mosusu yango wana ezozela mpo ekota na bato oyo ezonga Angleterre daba wana misusu ezozela po tozonga ezonga Angleterre daba azolakisa biso badirection na biso oyo tokolanda po emema biso ntina sortir et puis voilà donc bozapaka te babiloko ya boye ezalaka kaka na chaîne ya biso podcast donc chaîne oyo epesaka makambo chaîne oyo eza meilleure chaîne oyo soki olandi yango okozanga eloko te epuis totambolaka partout toza lokola bachaîne mosusu teke bavandaka kaka place moko bazolobaloba kaka te biso totambolaka partout donc c'est ça donc chaîne oyo eza bongo chaîne ya biso podcast etambolaka partout
donc ce qu'on a mis Calais en France bateau ba été ko ba yebité bande ko Kinshasa bande ko partout dans le monde Calais en France mais direction de toujours Kendeza Bruxelles na Belgique mais pour les cas comme à Bruxelles il faut les cas par France parce qu'il faut les cas Lille et puis c'est ça donc c'est ça donc nzambe na lola mon abino ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mais sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga distance yango ezolekisa biso toza na 179 miles bon kilomètre po tokoma Belgique Bruxelles précisément donc tozosalaka na bokasi ya biso podcast toujours pour l'accepter les meilleurs ou toujours Tumba toujours dans l'autoroute toujours Tumba pena toujours Tumba donc toujours niata tous les cas donc voilà donc tout ça on a rapport à l'accepter ya malamu donc toujours pour ça déjà pour tout comme la frontière les frontières ils en ont soutenu à Kala qui pas contrôler sur les documents non la frontière comme on a encore au Békin encore en Lingwana donc c'est ça nayebi na bokasi na yo ya ngai ya biso nde makambo nyonso ekotambola na mobie ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mais sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza te mo ebisala emonani minga koloba eza te touti mosika esalisala tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza te mo ebisala emonani minga koloba eza te touti mosika esalisala tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te ezalaka fake news te ezalaka te ba fake news ezalaka mpena ba original topesi mbote na biso na équipe mobimba ya nyonso ya podcast oyo ya biso podcast baotravaille na Kinshasa tobosani te Prudence Ngimbi tobosani te Bish Boyoto tobosani te Arthur Yango tobosani te Shada Vita tobosani te Cynthia Tuizana tobosani te Sarifa biso et puis Josué tobosani te Guy Ilube les abandeko baotravaille na biso na ingénieur na biso do donc totravaille mpena mosala kitoko donc biso mpe tosala kaka awa totravaille pour que biso nyonso totravaille ensemble tozala bomoko po totombola chaîne na biso ya bomoniki ngai moko boss life na mare boss toza na nzela
tokesala mwa baémission mpe toza na événement moko ya biso yango oyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya biso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofili nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza te mo ebisala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika esasa tokomi mingi ya koloba eza te ya koloba eza te mingi ya koloba eza te matoye yoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza te mo ebisala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika esasa tokomi mingi ya koloba eza te ya koloba eza te mingi ya koloba eza te kokamwa tokomi na aveni oyo babengaka yango matonge na kati ya Belgique émission tobengaka matonge yango oyo donc matonge yango oyo eza balabala oyo mobima matonge oyo bino boyokaka yango oyo eza Pointi Coin aveni oyo mobima babengaka yango matonge donc toujours na bokasi ya chaîne na biso ya biso podcast toza na kati ya matonge donc nyonso babengaka yango matonge donc quartier nyonso eza matonge bonjour matonge yo embouteillage ya makasi na avenue ya embouteillage ya makasi bena donc toza toujours na kati ya matonge oyo bandeko boyokaka yango oyo matonge na biso oyo bachance na biso oyo esungaka bandeko awa Sweet.
maman président asilisa quitté par maman tout petit là. Asilisa. Et puis, la surprise pour la vidéo à maman, après c'est la bouteille. Maman présidente de Asilisa, votre petit là, après c'est la vidéo. Votre attention, s'il vous plaît, maman présidente va finir son discours. Bon anniversaire à Joseph Vita. Je vais vous présenter les mamans de Trois d'amour, une à une. Une à une. Maman Mati. Maman Pasteur. La femme du pasteur. Maman Sephora. Applaudissez s'il vous plaît. Maman Sepho. Maman Zuzi. Vicky Tachou. Ma Vivienne. D'abord, c'est pas mal faire. Maman Ndene. Maman Lisa. Eh oui, nous allons la Ndene avec vous. Maman Astrid. La femme Pastéphane. C'est mon nez. Maman Micheline. Maman Michosé. Joséphine. Maman Cora. Maman Pierrot. Maman Mamie. Mamie une, c'est mamie une. Parce que nous avons 3 mamies dans le groupe. Maman Mamie 3. Mamie 3. La femme de Papa Camille. Ma petite sœur Pauline. La relation publique du groupe. Maman Tété. Mamie 2. Mamie Manzambi. Et pour finir, la femme de Guernet, quoi. La femme de Papa Jacques. Mesdames et messieurs, chers invités, il s'est en prêt, la route semblait encore très longue. Mais, pour les mater, ça fait commencer. Ensemble, c'est les bons. Okay.
Lelo ezali anniversaire ya ba maman étoile d'amour. Maman présidente, maman Pati, asalaki makasi po nakoma lelo awa nazala na bino
anyokwa miko na kokomisa nga awa bobetele makasi lisusu lelo nomoni bazwi disque d'or alors ndenge toyawa lelo biloko kolia ezali mutu abimisa sachet te mobali na ngai ye te alimaka mikate mwasi na ngai ye te alimaka kabundele natie na ye na sachet namemela ye oyo akomeka nakotinda kongolo soki aza mwasi nakotinda kongolo na CPS bakata ye mangoya. Alors lelo ezali feti monene eloko ezosepesanga molunge ezali awa bato nyonso bazosala kaka boye mais congolais motema mabe azomona bien ke molunge ezali mais omona soki koloka ye soki nini mona na bato bazokoma biso na este na yo moto obimisi mopepe na esika oyo vraiment bandeko tozala na bolingo bible elobi tozala na bolingo soki mpai navandaki nayebi te soki koloka soki nini tala molunga boye bandeko na biso omoni masanga ekomi moto komitungisama te sata azomeka yo aza kaka awa c'est tout là ouais. Applaudissez s'il vous plaît. Mama yo nakoseka yo nakoseka esalamaka mingi mama foma kutu boma omoni congolais eloko na kaka pasi congolais makambo nyonso tu kaka kobebisa poison eye mais congolais abebisi yango tala congolais oyebi kokotina moningano poison mais meme na restaurant ya chaîne songole biloko tila ye poison soko okufa kufi mosoki notila ndeko no poison na mikate vraiment tala niveau on natili ye poison na taba tala panzambe moto wana oloba nini vraiment tozala na bolingo toyeba komibomana ntango nazoya boye balibane moko batuninga setula toza na commerce ya poison bapeyi nini poison zotekama mpenza natangili ye Rwanda, Congo Brazzaville, Angola abinga na bomi mbongo nazwaki 65 ya poison naketeka mwana Ethiopie etekami te mbongo nyonso ekufi azoregrete eza na bapeyi mosusu poison ezotekama te bandeko na nga mokili ekomi na suka toyebaka kosambela tomonaki awa ntango covid eyaki ebele batika biso toleki bango na eloko te vraiment soki bino bozotalanga lelo seke nzambe aleki bino atolingo lala sambelaka nzambe mpo covid oyo bomonaki wana mpo boza na biso te biso bandoki association bandoki ya Congo tozobomba masusu te po tozosala nyonso me tozokomprendre te biso na bandoki ya famille na bino totalaki tolobi bango covid eye me bakufi te seke nzambe
azana bolingo na bino nzambe alingi bino fo bosambelaka botikaki ennemi botika jalousie eza na ntina te. Donc pema oyo ozopema seigneur moto apesi yo yango ozwi yango yo moko te. Nani aleki papa wemba na kolata na kati ya sala oyo? Nani namoni te? Nani aleki tyala mwana na pembe? Nazomona te seigneur. oloba teke nzambe azwi bango po asala erreur. Eza nde nzambe alingi yo na nga tozala topema po tomeka kotatola ye. Soki ofongoli na Ancien Testament na Bible Afosini chapitre 800 ti na 1003 na kati kuna nzambe alobi nini? Alobi boye tika bana mike baye epai na ngai po ngai nyonso bamama na bango. Donc bino bokotaki mpena nga na te ya bino ngai soba na bino kaka kabo kino lola bokoyebanga otipi matui bovandi nie. Oh Seigneur. Alors na Paris makambo tomoni mikolo oyo ezali mpasi. Mwesi moko adefisaka biloko adefisa sere na Christ sere wana akima amonanaka te. Sikoyo dimanche eleki akoti eglise boye ntango bato bazopesa mabonza atala sere yango mpe na liboso aliki kotia mabonza. Moto aniongo atali me oyo ya betiniti akanaka tiriki azongi. Non, nzambe simba motema na nga nakozela te eglize esila sino kanda na nga ekodimine motema ko satani namekaka bato azomeka ye sere kotika ye te kokima sere na ngai senga mbongo na yo awa biloko neza ya mama na ye te eza biloko monela pasi wana satan azofonse. Mwana mwasi azelaka te azeli kaka basisa kotia mabonza ntango azozonga oyiba fiere wana na eglise moto ototia na ye mabonza. Mokolo niongo ye kaka na nzoto ye mama na yo nyama moyibi mbongo wana pembe na yo epembe mbongo na yo topesaki nga bato etika bango sikoyo paster aye na likolo atali bango sere esali ye soni babado swana na bonzambe. Mama na wana komo na Yesu yebe epembe na wana komo na Yesu na kisiyo ndima marina dana onyoso waneza na Bible ati watomona wote na kala te baswani bakomi pembeni babando punda na kupeto likofi na komo na Yesu napenda wasomsino na komo na Yesu. Pasteur atali bango mwaye kutu aloba ezate na yango bandeko soko ozodefisa biloko tikala nango na ndako koya kodefisa biloko na ndako ya Nzambe te. Lisumu eleki lisumu ya kodefisa biloko na ndako ya Nzambe ezali mpasi po Jésus Emmanuel abimisaka bitumba po ndako ya tata na ye bakomisaki yango wenze. Bongo yo mokelamo ya Nzambe osomi biloko na yo oki kodefisa na ndako ya Nzambe andeko kosala lisumu wana te. Mpona kosukisa namoni Kongola ayebaka te oyo ayebi ke elamba na ye eza ya Turki eza ya Ngwanzu abina kaka na kiti pa ya zali lobi samedi passé na Paris nasalaki boye mama bilamba ya Ngwanzu oyo ya Turki elingi kaka miso ya bato faso ezolokisa bato soni. Kongola ezalaka soka langwe omona matende na renta aye kobina tiao bilamba wana elingaka kaka miso ya bato ebandi kokwesa babuto
moye polokota mo omona nzembo esili oleki babuto na yo bande zoba na bango nalokotelaka bango samedi passé nazoki na 26 boutons yango tozokebisa awa nano kolango ete boza gentil ntango bokombela ozoyeba te langa nozokata eza ya bien binelaka esika ozali lelo naboyi kolokota babuton ntango bosombaka bilangango oyebisaka nga te elingaka na miso ya bato mama soni eyokisaka mama longo naza normal aza bamongola normal te na kotikela avant d'attendre, salut. Si vous avez aimé, applaudissez pour vous. Merci. 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 Ah, il y a une mathématique. Malali Bosso, Namona, Zigula. Malali Bosso, Namona, DJ Meyamoluba. Tout le monde a Yabasuku, Yabateke. Oh, Yabasuka, Tete, Yabasuka. Moto à ce côté-là. Non. Lobi na batoire na moni mwana mukimoye me muluba. Nazotalika badiki kono mukimi muluba. Kusalenga pasi na mukimi Seigneur. Seigneur ngoke ya nini? Mwana mukimi muluba. Kusalenga pasi na lala kipi. Merci, tu as dit fêti, Photobina. Encore une fois, applaudissez pour vous de votre. Merci, 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 love, merci. Merci, toi, ça qui est là. Toi, ça qui est là, Wakouni. Watamana, le début de la Wata, tout le monde va tout. Balou, Bazanewa. Balou, Bazanewa. Balou, Bazanewa. Barabo, je vous casse ça, et toi, moi. Sila manzego ya malo ya pogo chala mwana. Akatama chala mwana na manzego wana. Barube. Baluba na ya mwingi wa bini. Sipate sekedo ya bada komini konti. Na baluba mwingi na ya movu. Baluba mwina mwina. Mwina tose mwina baluba. Luaku. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow
po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when you begin kozeleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela tokomi sikoyo na Louise tokomi na Louise donc eza centre ville na bango ya monene ndenge biso tozalaka na centre London donc Bruxelles ville na bango yango oyo so botel batram na bango yango wana donc omoni mpe meme na pano bakomi Louise donc toza na le kati ya Louise tozolekaleka mpona kolakisa bino kaka badécouvert ya mosala tozosala donc c'est ça mais moi tosangana makolo eza te désolé mpo mboka telema eza monene mingi donc yango tozosala nkoka na motuka bomona quand même mwa réalité ya bamboka oyo donc toza na Louise donc tozozonga sikoyo kodinda kaka na todinda soki kaka na libulu donc tobengi tunnel donc tobimaki mwa moke wana mpo tolakisa bino Louise donc tozonga na tunnel na biso sikoyo tolanda gare du midi okende gare du midi donc bandeko bayebi gare du midi babelgicain bana Panama bana London bana Canada Amérique Afrique du Sud Congo Kinshasa donc eza tunnel soki mpe bamboka na biso lelo ekometa na batinel na boye ekoediminue biso mpe bambouteillage donc yango ezolakisa force ya mondele ndenge azotonga mboka na ye donc c'est ça tato na kati ya tunnel ozomona tunnel propre eza te ke o batiaki soki biloko nini oyo bakulu na balalaka awa te donc eza mboka moko eza baloi nango toujours na bokasi ya chaîne na biso yango tozolakisa bino baréalité oyo badécouvert tobayete otambola partout dans le monde donc tozalaki na Turquie sikoyo toza na kati ya mboka ya Belgique précisément na Bruxelles yango tozolakisa bino donc voilà tozokomi sikoyo na sortie je pense qu'il y a gare de midi toleka gare de midi yango wana donc tokokita yango mpenza te mpo place ya kogare je pense que ezala na mwa problème mais na bokasi ya biso chaîne na biso tozala nano nécessaire soki tokogare tala soki kopesa bino na bien quoi bato bayebi koto oyo na droite na biso basalaka foire oyo bafoire oyo biso na ndenge tolingaka bafemme fe ya minene période ya bavacance ezalaka na droite partout nyonso mais na miniti oyo naotema bavacance te ebandi te balongolaka yango donc ezalaka batiaka yango kotya balongoli sikoyo tozokota place oyo toyeba biso na directeur tokende na gare de midi ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo ozomona batrain yango na likolo batrain wana euti baville différent ezokende sikoyo na gare de midi bamiso mpe oza wana kouta mpe mosi euti allemagne ekouta mpe france ekouta mpe bamboka ya différent basuisse partout na monde na gare monene yango oyo na kati ya Bruxelles
garde midi na mondele mpenza atonga bamboka na ye topesi bino bato nyonso bambote oyo basoutenaka chaîne na biso partout boza na monde entier. Tobosani te Yannick Malundama, tobosani te J-King Malundama, tobosani te Roni Malundama ye moko en personne, Mama Lorachou Naruta, tobosani te Fallon Kumbo, tobosani te Valencia motema ya moko ya biso. Topesi bana nyonso mbote ya biso. Donc toujours accepté qu'à découvert pour toujours mettre jouer na montant de midi na pembeni. Donc to bo santé tous les journalistes na biso bazan na Kinshasa. Donc immeuble ils a Pullman, ils ont na garde midi. Donc na kin pe on ko pe Pullman hôtel. Donc après tout ça en haut na garde midi sur hôtel ba drapeau na pembeni ko nous ba drapeau belge. Donc voilà. Ils aura toujours na cadre à découvert garde midi. Donc garde midi ils ont un immeuble donc il y a un des bandiers partir il y a à gauche na biso garde midi nous sur Yangwana. Donc voilà. Donc garde midi précisément ils que Eurostar oui à Londres oui contre na à Tinel na mai au bobi au trafic ça par Londres na France ou bien Belgique et yaka isuka so bote na musika kuna bozomona déjà garde midi ya ba combien même kuna garde midi la nazo bende la binongo on a garde midi ya wana garde midi. Donc c'est ça na bokasi toujours ya souci à kolaksa bino ba réalité et ba vérité biso to montaka te to ça likambo ça pena réel. Bolanda biso awa bo s'abonner massivement bo partager ba lien bo tinango mokili mobimba to relaxer bino vraiment ba vraie vérité à solo. Donc c'est ça. Bon to tiki ka to tika sko garde midi to ke sikoyo na marché ba bengaka Clémenceau to za na direction ko de Clémenceau na marché ba bengaka Clémenceau. Place basombaka bakotise biloko ya ndenge partout bautaka oyo babengi abattoir. Donc bato baza libanda mboka bango nyonso bayebi marché wana abattoir. Donc tout le monde bayebi yango. Donc c'est vraiment ça. Check. Côté oyo tokomi babenga yango Madu. Bandeko baza na kati ya Bruxelles ou bien vous a partout dans le monde boyebi Mardou sikoyo tozo dinda na nzela tozo dinda na Tinele o tozo kende sikoyo to kende na Matonge na porte de Namir dans porte de Namir bandeko bayebi. Nous avons fait une explication. Nous avons toujours quand il y a découvert na biso ya kolongwa mboka ya Angleterre to lekaki na Calais France siko to komi na Bruxelles donc to siko na porte de Namir donc to bengi na linga ba Congo ba bengaka Matonge. Donc tout ça précisément kalami to koma to longi siko na Manu. Ce que tu as dans Louise, tu as Louise. Après, tu as donc, tu as déjà toujours Batinel. Tu as quand même Mbokango. Donc, Belgique, tu as la Belgique, précisément à Bruxelles.
boye s'abonner vraiment to la sabine sous sortir toujours bima sikoyo yango ezali sorti ya Porte de Namir to bengi Matonge to bengi Matonge donc congolais nyonso bayebi Matonge et to bengi Porte de Namir. Non, c'est ça. Porte de Namir, c'est ça. Dans Matonge, ils en ont surtout continué de côté gauche, ils en ont gauche na biso. Merci. Oui, c'est vos direction tout ça. Ah, basala na ba venir belé na kati ya mboka ya Bruxelles. Basala tram elle est dans la place moko na ba voiture. So botel na sina biso, bo mona ba rail ya tram. Donc na ba voiture tout ça presque kaka ya mo nzela moko. Donc si vous toujours que les directions na biso Clémenceau pour salamon ba course place ba congolais nyonso ya monde entier ba ya kapo ba sa ba course. Donc abattoir ndeka to ebisibino abattoir dans ce Clémenceau pour comprendre en côté mais na abattoir. Donc abattoir presque il y a tout donc c'est tout ba filmer hein au zongo awa. Donc pas ya Georges. Donc Georges mtakena mokimo masango. Donc ce que bloque bien. Donc voilà. Donc ne manquez pas ya ko tiaka moi place au monument flèche wana ngunga. Donc fina ngo kaka soko moni ngo mutu nyonso ta émission oyo ko lekisango bongo te betaka kotango wana cloche betanga quand yo zamala mpona lobby susu epesa so makasi ya ko opesa bino so ba histoire vraie. Tozana na vision belé ya kokita bambonga nyonso et to sabino prochaine émission na biso to sana mboka nini mais toza pena donc to rotambola mokili mobimba parce que chaîne na biso eza chaîne moko ya référence eza chaîne moko eza chaîne ya valeur eza chaîne moko zo l'accepter ba découvert même partout na Kinshasa ti to rotambola pays presque RDC mobimba quand même te bozo ba émission ya ba province ya mboka na biso et puis partout dans le monde donc biso toza awa na bokasi ya ba boss na biso tozo sala musala ke to laksa musala za malamu. Donc tout ça toujours qu'on continue. Donc Jaking des grands ingénieurs sala musala na yo. Comme na coin oyo bato ba yebi coin oyo Clémenceau na biso abattoir na biso avenir yango yo to koti yango sikoyo donc balabala mobimba ba restaurant ba magasin ba wenze pezaka awa ya minene oyo ekenda pe basango oyo elatisa pe bato mingi na Kinshasa presque na monde entier nde bozomona kaka balabala mobimba avenir mobimba donc yango wana. Donc tout ça pena awa précisément siko to komi place ya ko place yango za balabala mobimba mais mingi makambo za mingi awa place na filmer les bino nde yango nde muteza place bina ya solo donc c'est ça donc c'est Georges yango wana bato ba yebite boyeba dans avenir ngo za munene oyo eza pena munene donc biso to komi awa to suki awa donc pour que to l'axabino ka ba réalité ne makambo ezaleli. Donc merci na bande ko nyonso bazo soutenir biso bato bazo pesa biso ba conseil ya solo ba papa na biso bazo pesa biso ba conseil bango nyonso donc pesa bino pena merci partout boza to bosanité ya Blaise Mukoko na Paris to bosanité papa le Manos yemoko papa ya bana to bosanité papa Silva Dianzenza na London bambote na yo to bosanité bande ko nyonso boza partout dans le monde. Petit nanga Joël na kati mboka Romanie mwana pota tongo kolo masolo to bosante Stone petit frère propre na kati Kinshasa to pesi ombote. Bon tozo continuer toujours émission na biso check ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow
po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te lola donc eza mboka ya bakoko bakoloniza biso na RDC Congo donc mboka na bango yango oyo donc toujours toza na chemin na nzela totambola donc voilà on est vraiment ensemble toujours na bokasi na biso ya kolakisa bino mo baréalité esenga fo ke tolakisa bino bavérité ya boye bavérité ya boye ezala te merci na bato nyonso bazosoutenir biso merci vraiment merci na bandeko nyonso bazopriye mpona biso po eza facile te mpona kosala baémission ya boye merci mpe na baoyo bazokotisa maboko na mapoche mpona koaide bao ndeti babos na biso yale babengaki susu bos te mwana mokele bangenge na ye bali babe donc voilà tokokakisa biso kaka baambiance yango ndenge ezalaka ambiance eza mpena kitoko ambiance eki très bien ambiance mpenza eza donc toza na chemin na biso mpo tokokimaka balabala mosusu baveni mosusu mpe kolakisa biso makambo ya bien soki yesu azongi te kola ye te tokolakisa bino so baréalité mosusu ya bien ya makasi mpo ke ekosala vraiment ke chaîne na biso eza toujours na kolakisa bino donc voilà ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te
ya koloba eza ya biso yango oyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when you are begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebi lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye eyoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temo emisala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika esansel tokomi mingi ya koloba eza te ya koloba eza te mingi ya koloba eza te matoye eyoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temo emisala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika esansel tokomi mingi ya koloba eza te ya koloba eza ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when you are begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange bao nyonso toza siko na kale toza na kati ya kale yango oyo port monene eza awa donc tozolakisa bino kaka ndenge port oyo port monene eza awa oyo nyonso ozomona eza bavoiture oyo eparke egare nde bato ya français balobaka mpo ke ekota na babateau donc c'est ça voiture oyo nyonso egare mpo ekota na babateau donc nyonso ezokota awa donc c'est ça donc kale yango yo je pense que émission na biso tosukisi awa mpo tolakisi bino toujours donc baévénement nyonso oyo eleki na ya biso podcast tv ya biso podcast c'est le meilleur ya biso podcast ezali émission moko oyo ezolakisa baréalité na vie donc c'est ça donc nyonso ezokota na babateau ngo eza ebele eza kaka moko te donc oyo nyonso bozomona oyo ekota na babateau donc c'est ça yango tolobi ke c'est le meilleur donc voilà. wana bateau bavoiture yango ezokota tozolakisa biloko ya nde baréalité ezalaka na kote oyo donc bavoiture wana ezokota na kati ya bateau yango momoni donc don't have to wait till tomorrow
po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu begin kozeleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomeleng is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebi lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika esalsal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika esalsal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te